Premièrement, avant de commencer, on s'est dit pardon. Nous sommes sali consciente et conscient. Zambalimbi sangai. Et bateau baota langai ou baolanda balimbi sangai. Et na yo aussi papa journaliste et limbi sangai. Premièrement, avant de commencer, on s'est dit pardon. Nous sommes sali consciente et conscient. Zambalimbi sangai. Et bateau baota langai ou baolanda balimbi sangai. Et na yo aussi papa journaliste et limbi sangai. Parce que nous avons courage pe makasi olobate. Nous avons mis au kamabe. Toli misayo usali nini? Toli misayo usali nini? C'est un secret moko. On a mon question na yebisi fiancé na ngai face à face boy. Peut-être ko mabe ko koma entre nous. Ako sala nga mabe ina ba quitter. Mabe nga bino parce que ça les camarades grave. Quand ça la peut que famille la bango panzana asala nga mabe to pa misala mabe moko. On a jugé kimie na oloba awa. Vas-y. Tous êtes déjà en cours de mariage. Yanganaye. Mais papa bango alingité. Papa na bango alingité bobala na fiancé na yo. Donc papa ya mo ya ba fiancé na olingi oté. Ne to koloba. On a problème ni. Après sur raison il y a yo kubala topic aux ensemble na mo na ye. Raison. Nane to yebi. Yo na papa ya fiancé boyebi. Déjà aux années. Vous obligé dans le bon cas. Mais il nous rebenge les bisous, le canal bravo Jésus. Bateau batala bravo Jésus Christ va découvrir les cambos ça na ngona motema et qu'on soulage peut-être aux solutions na commentaire va te brocher la yo na émission alelo. Mon beau-père Azap
parmi bato oyo. Non, vas-y. Ok. Mon père Nayo, aza parmi bato basara nini? Oyo. Ok. On y va. Oui. Bazaki kwa bize na biso. Ok. Na musala. Bon, aza moko ya camarade ya boss na biso. Et surtout ye. Amona bato misute. Soyez misu na ye kendaka pa na ngai. Wana papa ya fiancé na yo oyo bobalana. Ane koya pe na boîte. Ayaka na boîte. Parce que ti siko na sala ka kuna. Makamuni mwana kosala na papa ya fiancé na boîte de nuit. Wana koya kuluka nini na kata boîte. Bien tu comprendre que wana koya kuluka bino bien sûr mais c'est un peu clair on va comprendre les solos na yo s'il vous plaît. Ayaka kaka koluka basi kuna kati masa. Mona so aye misu ekendaka pa na ngai. No bengo beni. Boss pa utinda. Beni otomwa cliente. Donc tozaki na trop. Vous couchez na ye. Vous êtes ensemble? Oui. Papa est fiancé na yo? Oui. Nana yeba pété. Katango. Mon fiancé a ebisi ngai ke amema ngai epa bango na parent ngai. Denaki okuta. Il est mon beau-père. Waouh. Si je comprends, moto anaikoya na boîte de nuit, o baneko passer baton na ye, o anaiko bima na yo, o baneko satisfaire, yende tango fiancé memi yo, et pas na bango, azali papa o ya bota fiancé na yo. Tango papa Bokilo to benga ebongo parce que azali papa ya fiancé na yo. Tango amonaki yo réaction ezali nini? Atalenga kala selote. Kapena tali to talenga to selote. Tout le monde comprenait que c'était juste une idée. Nabimi na ngai. Okay. Et après, Ayolandangai. Mais dira que papa banga boy di bala yanga na ye. Na tuni raison ni yo ya pesi. Pa boy li bala biso mi balé. Wa pesi raison te. Asepelika na yo te. Moi déjà on a eu déjà problème ici nazongi nanga musala et après le messie en question aye sous na musala donc on a moni na boy même ko poussa pembeni mais à fond n'a pas boss. Maloba mokonzi naza na choix te epusani pembeni na ye asalisi eloko wana oyo alobaka na bino. Bozalaki ensemble? Eloko yango eza nini s'il vous plaît? tosalaka o bosalaka wana kaka bosala yango lisusu oboyaki te mpo na nini? Pour bagi déjà qui a zali papa ya fiancé na yo. nakendaki mpo nayebisa ye ke eza ya suka
Et na sali on peut la volonté à boss. La kindaki. Et bisque. Lelo, ça va lui bien faire lelo. On sortit na lelo. Bien, Jonathan pas que ba. Bon maman, Jonathan pas faire comme ça. Moi si on a zo quoi envisager un jour tout dans l'ensemble, moi c'est normal. La vie c'est la solution au nyoso. Il y a eu pas de ça là. Ah, ça le bien. Oh, aujourd'hui là. Papa. Oh, t'as vu là? C'est là papa c'est là. Jonathan. Ça sali fini. Maman a dit comment? C'est na tuni. Jonathan ambriye foyer na ngai. Jonathan. Akomi ko bimana mwasi na ngai. Oza no sur na makambo. Ah. Yaka. Nasi. Na amisiga. Moto ngai lupangu. Moto ngai bokonza likolo. Moto ngai Yesu. Mais na mwasi te. Na mwasi to beba. Na obeta yo. Obeta ngai. Obeta ngai. Obeta ngai. Ya. Monsieur. Aïe, je suis en train de champion. Naki koye bisoka ke nataki komano na TV na Belgique. Bongo otali komano na TV. Esengeli na yo ta bagan oya awa. Te pango na yo. Te soki mon cœur. Madame le ballon. Ta etimwe osakana ngati. Kosakana ngati ba bêtise na oto sali banda mo mbala ya azotomboka. Arabi yo lingi mwasi na e. Oke ko lakisa na mwasi oyo lingi. Kwa ngana koki ote. Madame nana ibisiyo. Aya azotomboka. Arabi yo lingi mwasi na e. Champion. Woman bana ngai. Champion ni misala. Champion ni misala. Yo, tamu yako banda utomboka to bike jimba ni mwasi na e. Yo wote. Yeye ni mwasi. Kama kwa hiyo mangala hiyo sio. Champion, je suis obligé à aller sur le solo. Champion, on a un niveau dans le thé. Parce que quand c'est d'aller papa aussi de loin, mon quadra, n'a fait gao. Bazar a quelque part à papa. Rien de cela. Oui, comment c'est là? T'as pas problème de papa. T'as si tout au Kenya yomo. T'as pas conseillé d'aller les camons dans la évité. Oh yo comment tu me l'as moi dit voilà semblant. Moi c'est na mon sang. On va semblant. Mon sang tout. Oh y'a des moi c'est à ta cause on dit. Na yebi. Maman, mon sang tout. Y'a dit yo on est dans un autre non. On dit que pesa on est dans un autre. Y'a dit. Dis. On va calmer.